Mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo nase, mutupe na moi, olembate mama, dele mabondela, bisika nyonso zali. L'homme peuple de Dieu, ngai prophète José Andangoy, pasteur responsable ya Siloé na Bandal, na apesi bino nyonso to mbote vraiment na kombo na Yesu Masia. Nzambe na ngai vraiment apambola bino. Na ye na te moko sikoyo koyebisa moke Jésus ni solution ya ba problème na yo. Jésus ni solution ba problème na yo eza pas moto te. Jésus ni solution ba problème na yo. Kotala nde tozo kolanda fe na nete za na foi talela Nzambe talela Yesu Masia nde solution. Nangi to partager na olika moko awa na kati na Bible oh Jésus vraiment aza solution pe azala ki solution na kati na problème ya mama oyo abela ki perte à 112 ans et avec les kende ki pa ba docteur ebele azwa ki solution te et mokola kutala ki na Yesu nde makila na ekangamaki na to partager na Marc 5 21 ti na kokita pona na se bando tangala biso landanga bien. Marc chapitre 5 verset 21. J'ai la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit Jésus dans la barque regagnant l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Yoka. Jésus abimaki na kati ya barque. Tango Jésus akiti na barque abimi na kati ya barque amoni foule ya ebele ya batu babimi liboso na ye. Ezaki na papa moko mwana azali kobela. Mwana ya comme les Jairus mwana azali kobela. Tant mwana azobela babi Jésus kita alors na 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Tangu Jairus amoni Jésus-Christ yeyo aye ko fukama na se ya makolo ya Jésus. Tango afukami azako supplier Jésus pour akende ko guérir mwana na ye. Mwana Jésus ndobela pendant 12 ans maladie. Ake a supplier Jésus afukami ake ko ebisa Jésus. Et lui adressa cette instante. Ayebisi parole ou prière, la prière ayebisi prière ami Jésus-Christ mwana na ngai azako bela. Kende ko imposer mabo kende yaka ko bikisa ye. Jairus a fukami a reconnaître a tiki ki chef na ye a reconnaître que Jésus a mukolo na ye a likolo na ye a ke comme ma problème à moi na ye et pas Jésus-Christ a fukami ko beba quitter à genoux a fukami ni boso Yesu Masia tango a fukami boso Yesu Masia a yebisi a prier babi il a prié a yebisi que kende ko sa moi na ngai to kiti. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus ayoki demande na ye ayoki prière na ye Jésus accueilli na ye Jairus vers moi na ye na nzela tango Jésus azokende babi or na 24 babi or ta na nzela oyo Yesu azali kokende babi or na virgule Yesu akokutana mwasi aperte sang mwasi aperte sang 12 ans ya perte sang 12 ans ya blocage 12 ans ya envoûtement 12 ans ya échec 12 ans ya maladie 12 ans à chômage, à ça qui 12 ans moi ça perd à ça. Makila est comme non stop makila est comme bimaye. À l'oura qui va docteur rebelle à soi qui le bi côté. Babi a baby ça qui timbongo rebelle quoi ça qui n'a mbongo. A baby ça qui mbongo rebelle. Tikana rappelé o. Ba docteur baby ko soigner. À mon qui va docteur ko la solution na ye. A ça qui n'a mbongo pe et ça qui force. Docteur pas ça qui force mais ba koka qui était. Ba koka qui était ça qui solution te. Et tant que kuta na Jésus, tant que simbe lamba Jésus, ayeko simbe la yamba Jésus sima, asimbe yemoka milobele, abi cette année, ceux qui n'a ko simba ka ke lamba Yesu, je serai guéri. Et tant que simbe lamba na Yesu, makile kangamaki, makila a 12 ans, oh ba docteur ba koka kité, oh mbongo koka kité, mais Yesu a qui capable, ya arrêter makila wana. Na zo ebisa que Jésus a capable,
il y a arrêté problème na yo à condition que yo simba Jésus-Christ yo simba Jésus-Christ yo simba Jésus-Christ ne be que ba docteur be ko soigner mais le bi que simba me pas Yesu Masia ne bi que mbongo na yo ils sont capables de trouver solution mais solution dans normalité na zo biso yom to zo nga siko yom to comme na suka lokola moi s'appelle ta ça na bi ndima simba Jésus-Christ simba Jésus-Christ ba simba Jésus-Christ na prière pe na ba offrande na yo simba Jésus-Christ dans la simba qui Jésus-Christ ça veut dire qui m'a touché Jésus-Christ cette année na quelques mois etikali azolu ka lobelo qui m'a touché azolu ka mutumo kwa simba ye soki yo simbi Jésus makama mukanda ne ko biba soki yo simbi Jésus soki ka ko simbi Jésus okozwa solution à problème na yo okozwa solution à problème na yo okozwa libala zakat na Yesu mbongo zakat na Yesu mbongo zakat na Yesu nyoso zakat na Yesu yo a condition que simba ye soki yo tiki aleka solution exacte. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Yes, azotuna, qui m'a touché? Azotuna siko. Simba Jésus, ozwa solution. Jésus-Christ, c'est ta solution. Il faut aussi simbayer. Il faut simbayer. Que simba Jésus, c'est la prière. Ba simba Jésus, c'est la prière. Que simba Yesu, c'est la prière. Que bon d'année, que simba Yesu. Baby, que toucher Jésus, na prière, pe na offrande na yo. Simba Jésus, pe yo komona onzamba ko sela yo. Na komona Yesu. Tika nzambe ya liluba na elata nzoto na yo nazo so yom tozola ndanga na tango na ebi problème na yo te nazo mo komi na suka lokola mwasi aperta sa komi na suka mwasi aperta sa akoma kina suka mbongo esilaki ye makile zo kanga ye makile zo tanga mbongo esilaki akoma ibera na suka yo pe na zotala nga sikoyo okomi na suka pona proma ko bota na yo okomi na suka pona voyage yo pona proma ba document na yo okomi na suka pona bana yo kimia exact okomi na suka na bisoyi kaka na ndima lo ba yo après osimbi kaka Jésus-Christ de Nazareth au monde a changement avant le 31 décembre changement c'est à condition que osimba Jésus na bisimba Jésus-Christ Jésus-Christ a sa force mbongo na ezala ki force mais force na mbongo pesa ke solution te na kombona Yesu Masia et na pamboli yo simba Jésus yum tolandinga nzambe nanga apambola nzambe nanga apambola yo numéro nanga ezali 00243 9 98 21 50 77 00243 9 98 21 50 77 le prophète José Yandangoy. Merci. Oh mama, yeah.